abaki to kutana honorable seigneur soto kutana olobite to kutana okoya kozala surprise kipita mwana ekozala retour ezati bondela tika nyonso sozi nyonso tout est vanité na kati batona na bendio ngabi santé na yo eza malamu te zwa ba message yango kolanda entourage te bo balandaki entourage baki bango moko na cimetière mais kona so bana jipe piana na so bana jipe piana mwana nga ke to sa ba message wa prophète so so pesa yo monga moko pina so message des fois bondela mingi kona baki to kutana honorable seigneur soto kutana olobite to kutana Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajeno akoye mera kayo tongo pe kwa Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajeno akoye mera kayo tongo pe kwa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. santé na yo eza malamu te zwa ba message yango kolanda entourage te bo balandaki entourage baki bango moko na cimetière mais kona so bana jipe piana Moto ya MDG TV en fait c'est ezali na grande dame avec un grand GK dans cadre actualité bandeko ba bolingo toyebi tozana actualité ya ndeko na biso Jean Bedel JB Piana oyo azali na matanga actuellement akokufisa batu ya kolandana. Alors bino boyebi mama ndenge kendaka spéculation ekezo ni balobi yenda za kolia bango yenda za koboma bango et tosalaki pas mal ba analyse pona komeka ko dissocier vie réelle topé balobanini c'est ça hein? Vie réelle il y a normal au muto vivre na musique et tomekaki ko expliquer pe ko lakisa ba inconvénient na ba danger ya ko yembela mokili et parce que olingo lingate okosimba toujours kisi c'est inévitable et na kosimba kisi bandeko na ngai esenga ba sacrifice parce que bazo pesolo pemba nambongo nyonso okolokoto pour senga en retour il faut quelque chose ezala et on a fait tout ça pas mal la analyse tout autour ya mambo wana nyonso et tozo continuer toko koba la famille oyo ezali mama na biso Shagi Sarufa oyo référence batu baebi sango ya référence et chez Shagi Sarufa o azalaka mwasi ya papa Wemba tope concubine ya papa Wemba et il paraîtrait c'est elle balobanini et auteur il y a Viva la musique donc yende mutu a pesara papa Wemba idéologie au créer groupe selon ndenge toyoka azala mwasi na ye bolingo esila baumela bambula ebele une vingtaine d'années ndenge toyokaka na ndenge mama oyo abongolaka na ye motema lelo oyo akoma na ye servante de Dieu. Alors mama na biso oyo mikolo euti koleka awa quelque temps passé awa apesaki message pour na JB Piana alobi que azui deux fois ba message sur la fin de l'artiste, la mort et pas mal de conséquences. Il y a marambo ya musique et il y a vie à kisi et a insisté qui aluka qui akutana na JB Piana JB azwaki sango a répondre à lobi na yeke non bakokutana kaka alobi
honorable asalaki nyonso po akutanisa bango jibe mpiana a retardaki to pe alobaki ke bakokutana kaka et apesi conseil en disant que à se ressaisir il se pourrait à la tard et risque eza lelo o likameko ya chemin de non retourné na bisara bato na tombe. Repentance ezalaka te. La repentance c'est lorsqu'on est en vie. Alobi alanda batute, alanda bilobela batute. Abakisi elo moko on alobaki na ba émission na salaki avant alobi aussi aux unions so. Effectivement, je vais me panya assis à unions so na vie. Et c'est le temps encore le moment que ça vient na Yesu. Andeko tozoko espérer que ako se ressaisir. Ako nimela Yesu. Et mais nous se dépendre na yé. C'est ça les risques ya okota banzela misusu nde loko na ena sale la émission oyo. Avant la salle analyse na ngai to pena meka ko loba na bino ona zana nango ya koyebisa bino. Nalingi na rappeler batu ke ba émission oyo tozo sala ngo pona buzz te pona koluka mbongo te. C'est vrai YouTube efutaka. Ils allons ma bête soki émission côté biso moi $2, moi $1 et on peut ma bête. Mais objectif est un message les cas pour nous conscientiser batu. Ne yango ya mutu ya but objectif au biso to yela YouTube yango wana d'évangéliser, de conscientiser, de conseiller les gens. Nous faisons ces émissions la famille pour nous conscientiser batukande na uti koloba côté ya baike en passant mutu mo akoleka kutana na conseil azui atina misala nzamba ko interpeller jibe mpia na ba émission nyonso tozo sala ezalo lenge o nzamba koloba na yeke yake pa na ngai po bika eza pona polémique te to pona koya ko finga bato awa parce que il y a des gens qui croient que tout comme message bien bien ekulusu na ko na ba accusation na ba insulte et autres déjà biso finga ate to lo baka vérité ya marambo ndenge ezali ya marambo ndenge kendelaka parce que il y a une réalité na marambo o etali spiritualité o bato bele bana maîtrise na ngote c'est tout à fait normal baloba bi lobela. Alors maman biso apesaki jibe message azwaki message pour la jibe mpiana a insisté aluki bakutana mais malheureusement batikeli kokutana te alobi asala très attention il se pourrait à la tard bandeko na ngai lobi ezalaka ya nzambe bible ezoloba le lendemain appartient à l'éternel et l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et à la bato musu bavivaka na mokili oyo azokanisa ke ana droit ko sala tout et à se ressaisir na bakota suka. Détrompez-vous. Surtout monde ya kokota kisi ozoyo kanga ozana ba mamu ozolingo sala to pozana mambo sala kamiso simbate ozana ministère ozana musique osala mambo songolo pakala mais au monde des réseaux keneneti netiti makanishezo le yela yo tope batu bako conseiller ba koloba na yo ke signer kaka omoni ezana ngone ngozokanisela wana te hein. C'est juste ba booster kaka ba booster kaka étoile aura comme c'est permettre que au fulama c'est tout yana ngote makambo so pe bat ba kokufa soki ebandaka ndengo wana yango omoni bandeko balobaka ke bapekisa mutu na kete wake bapekisa kete pourquoi parce que tango si okei yo tango oyoka bongo okei malheureusement okoma na niveau moko mwazo masuezate mwazo masusi mezate yango bomoni ebele malgré mes interpellations bakoka suko zongate espérons que yozalaka pona jibe pianate mais est-il que danger ezali boso na ye bandeko na ngai beaucoup de gens lelo oyo batie mutu bakata bazui ba risque ba melobeli ke nzamba za nzamba mawa il va pardonner
na ko se ressaisir na kozongela nzambe détrompe-toi. Satan aza muninga mutute babenga ki risé. Risé veut dire mayele mais ya mabe. Ayebi ki yo za mwana nzambe. Ayebi ke lelo oyo suko yepa na ye. Un matoko la mulalo la muki changer à vie. Azwa ka ba mesure na ba précaution nyonso esengeli. Atchaka ba garde fou. De façon que mututango yepa na ye. Okoka suko zongela nzambe te pour votre information. Batu ya moko oba échappa. Ezalaka grâce. Ndenge Bible zoloba il fait grâce à qui il veut. Mais sinon généralement bandeko nanga bazonga raté. Yango yaya na koloba na yo boy. Ata en terme yako sala mabe kisika kate. Mais likanisimo zo matokara oyi bambongo mobo ya ebele. Na place moko sala rozana possibilité o falsifier chèque to obimana mwana mwasi mo atungisa ko mingi. Conscience ezo reprocher que mais tant autant moi ba avantage mo ezana mobali mo a déranger kayo oyebi ke yo na état to na niveau to bisiko ozali na lolengo ozali état mwana nzambe tu peux pas faire ça mais autant la réalité c'est juste pour un temps na ezaka na oleka na nzela na zwaka mbongo après bongo esila na oleka na mama papa so nzamba permettre yo luke mission o eza parce que alinga loba na yo eloko zo kanisa ko sala wana oyo za conscient que ça ya mabe ne le fais pas, ça va te créer des très sérieux problèmes. Vous savez quoi? Dieu pardonne, oui c'est vrai, mais les conséquences restent, mes frères et sœurs. Il y a des conséquences où ils sont mortelles, physiquement tout comme spirituellement. Il y a aussi des conséquences, attention les mortelles, ils ont un impact ya makasi négatif na vie à mutu. Oh eko bébé c'est le vie mobimba. J'ai une expérience dans Nzambe, na vie chrétienne au bandeko. Na ba témoignage, il y a ba mamususu komela ngamoko personnellement, na ba mamususu komela ba bato misusu. Bandeko na ngai, na olobela mambo ya kokotaka nganga te to ebonganga te to kosimba kisi. Mais na loba na vie à tous les jours. Ya na bato belé kaka kokende ko bimba na mwasi wana mbala moko, kokende ko bimba na mwasi wana na mobali wana mbala moko. Azwa sida. Nzamba limbisa masumu, mais sida salake vie combien musique mukuse misusu akenda ko zeme akana te zeme complica aluka longole simbate mususu pa longola ena kolongolana bakata ba trompe mwa bota ezate mususu pe mbongo wa akenda ko zo ezara mbongo ya bien te eye compliquer les vie et créer les problèmes sérieux physiquement spirituellement mes frères et sœurs ba réalité est belé. En passant, nana des témoignages mo mais sur no ko pesango yanga moko personnel. Kala wana na balité, nana botité. Ndeko moto anu sambela na église moko. C'était un homme respectueux, un frère qui craignait Dieu batnus baebaki. Un serviteur de Dieu, soi-disant. Madana ba jeune ACC. Une fois ko tala ngai na ko solo la bandeko butu e yindi. O ala la ndako na c'était simbaté en sens et comme on a maramba bolingo tout le monde a sepela on a linga kayo omoni azala na fiancé ngaso o mais bon ce ko fiancé na ote omoni bref et comme que non o posa to bima nga c'était simbate na c'est ce ko to bima oui bon so il y so kuti biso to so il l'enlève salim to ye soyez na minito te aoya na été on aura le temps de nous repentir. Il y a beaucoup de gens mes frères et sœurs qui commettent des abus au nom ya tu auras le temps de te repentir. Ouais, peut-être le temps où attend pour se repentir, hein. Mais il y a des conséquences de mon côté. La Bible dit il y a des péchés qui mènent à la mort. Il y a aussi des péchés qui ne mènent pas à la mort, mais qui ont des conséquences néfastes. La famille, Nzamba ka malamu, nana roboté, nana pe parfaité, nana pe ce qui n'était mais est-il que Nzambe abatela qui n'a permettre quitter, alinga quitter et le kwane salema. Na koyara ne kobote na ndekwana j'ai résisté j'ai refusé et anasa mtu makasote repoussani libanda erona na c'était ola nanda kuna ngate ya omoni moi si tu as des parents qui ne revendent pas na yo de mon côté c'est là jusqu'à ce que baba la bon qui vendent pas na yo il y a trop de tentations quand tu vis seul ezala malamu te menzamba malamu bandeko et les kanango pe vous savez quoi. Après ce qui 2 ans,
nalala baolakisa nga événement wana naoka voix audible bayebisinga obika kalingala na baloba nanga obika baloba nanga bongo obika nalamuka wana na bébé na maboko na sina bali na mwana nga liboso azali na ba plus ou moins 1 an bandeko nayoka nzoto malili ngabi mais mambo le kakala lelo nzamba aza koloba nanga ke na bikaka yango bomoni il y a de ces choses là nzamba kokita na seta loba na yo tango kosala te conscience na yo nde mutu ekoloba na yo eloko zosala ya malamu to ya mabe oui nzamba koya to yoka lole fungwama mais c'est après 2 ans qu'on vient me dire nazoka voir koloba nanga ke obika etungisanga tellement ke nalukana yeba kobika neza na nini mukomsu na partager na moko ba papa nanga molimo azana do en révélation na ya discernement makasi ila azana do interprétation makasi na betela li solo wana na bise papa siko kobika na ezali penza nini aibisinga olobi omoni il y a des gens o batambolaka na ba énergie négative yake so bimi na ye okuche na ye esili vino mobimba ebebi oui vina mobimba ebebi yana batu batambola na ba malédiction vi mobimba tala délivrance ezalaka possible mais ezalaka pasi soko yebaka te omoni délivrance ezalaka facilité délivrance edépendaka na parcours à moto na ba mikumba kombe oza nango ekutana pe na ngolu ya mosali na nzambe o aza na grâce pe capacité to pe onction to comment je peux moi je qui mangaye do azala na ngolu na compétence wana parce que il y a esprit et esprit, il y a démon et démon, il y a puissance et puissance, il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Il y a bagage et bagage. De nos jours, et comment très difficile. Au moins, on a authentique, on a consécration, on a belé, abondé le peuple pour nos solutions basées belé. Et belé va trop superficiel. Alobi nanga bongo. Effectivement, après nande ko kabona banzela nande kongo parce que après maintenant to sala nzela na yeto bana pe o église mo susute na bana wa mona babilo moko bien te hein moi ba image moko ba sur la personne bref aibisinga pasteur nanga lobi nanga bongo et qu'est-ce qui s'est passé la famille tant na bandisco au sale examen de conscience et anande ko moko ya mwasi abimana frère wana zala likango na ye Baka, c'était aussi une amie. Parce que le monde va frère au balère va te cesser. Dès qu'on a tilelo, elle a du mal à se marier. Azaro bota ka bana tata mais moi si kitoko. Ako bota bana tata relation sérieuse azozwate. Soka azu bako vana moi ke bakabwani. Kakande ngwana donc du coup réputation beba vie beba. Donc de mutu mo tambola na bampoka mo ba mauvais sort moko. De kozon sanga lobia mon pasteur à l'Uba bref, la famille, malheureusement, témoin de mi balé, n'a qu'un angle très rapidement. Tala, Yaya, fais très attention. Et là, au fond la porte, tu auras du mal à fermer. Na parcours nangai et arrivant à Koutanan de mobile moko, bien que Tobi Marana été, Babolungo ezala kaka, et beaucoup solo là, beaucoup Lubama Babolingo. Et pourtant, ça m'a interpellé avant que j'accepte. Et mais mutu makasi. Na mukuse bandeko po fona tikabino. Car na bako solo la wana et arriva que des fois omi sepelisa. Azara mosel nanda me masqué, batum suba zara bandoki. Yo zo mona mosel nanda me ndoki. Et que ça là que tout me l'a répété tant mais on comprend que non malgré ça le fait seulement na côté une relation wana on nzamba pekisanga porte wana pona kangango ils a problème repentance après repentance aussi ça même chose repentance après repentance ça même fallait na que ne ko confesser auprès d'un homme de Dieu babonde la pona ngai
Maman nanga papa nanga. Elo ozoni kosala te. Nzambe mutatombola mutapambolaka. Il y a un temps pour tout luke lu nzambe. Kosimba kisite. Oyebite soko zo ngolu ya kozonga. To ya ko se repentir. Ebele ba koti mo bazonga swezate. Surtout âme soko sote kesili. Lobi ko ezate. À moins que nzamba sa un miracle. C'était ça. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement si MDG TV Mafuta ya Sika. Moi c'est la grande dame. Activez la cloche pour ne rien rater. Partagez nos émissions pour sauver des âmes. Je vous aime. Merci, au revoir. Bye. santé na yo eza malamu te soit ba message yango kolanda entourage te bo balandaki entourage baki bango moko na cimetière mais kona so bana jipe piana na so bana jipe piana mwana nga ke to sa ba message wa prophète so so pesa yo monga moko na so message des fois bondela mingi kona baki to kutana honorable Seigneur Sotokutana, Olobite Tokutana. Zambena boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajeno, kakoye mela kayo tongo pe popa. Zambena boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajeno. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.